Niki matanga lutumba. Akiri matanga lutumba, akiri matanga lutumba. Basa de kolote. Ba matanga betiki na kisasa mi bali mobiba. Na ya liolo. Akiri pe matanga liolo. Ba benga ki ete. Est-ce que peut-être invitation? Mais soki akiri matanga liolo. Akiri matanga lutumba, place ba invita ki mutute. Abo isko ko ina matanga ya père idéologique. Alors azana pour na motema. Vision Plus TV. Bokecho baibike, muto sabike bokecho zamare dike. Muto sabike bushka zamare dike. Bato so baibi yango. Baibike moyi ke to muzo pesa mbongo. So moyi ka to mi atiki. So nga cha to ngo pesa $30. Tuka $30 tango so betango na euro et tikali 18 euros. Ako kate ko continuer, il va chômer. Alors tango so chômer na so zongi sa c'est mana na memi na mbandaka ozo mbandaka ya metika na marati kisasa ko kisasa te. Parce que kisasa vous allez bien éduquer. Il y a zamare dike. Faut on na mbandaka. Vision Plus TV. L'excellence et la rapidité. Pas de casser n'a jamais empêché les 1000 pattes de marcher. Sur cette note que nous ouvrons la boucle de cette grande émission. Bino Baya Vision Plus Bolingarabiso, Bishop Tolingarabino, Tozo Yambelabino, Bishop Arolobela Bishop, ça fait plusieurs longtemps dans Mikili à Poto, Torosoana et Atigi Boketuna Nani. Bishop, bonjour. Bonjour papa, Bishop Chatumba. En direct de Kisasa, à Tozana Kimpeski, hôtel du fleuve. Ils ont dit à Cartan, ils ont dit à Kisasa, ils ont dit CCIZ. Parce que tout ça, comme on a à la télévision, moi, il y a des gens qui ont dit Rando. Ce qu'on rando ici, tout le monde a à paix. Fachi a dit que moi, dans le Congo, nous sommes dans la diaspora Kita. Nous sommes fidèles à la parole à Mukonzi. Toto Sakaye. Tout bondé la cahier, tout ce qui est ma première disciple Baba Kitina Basoda, il y a ce qui dit Félix Chilombo. To répondre à un message à mon consultoyer, il y a on est tous les awa mingi poto tala mukine zo tambole tous bana poto que Kimpeski boyo kakawani za ya solo za hôtel ya lokutate yango yosimana ngai. Alors, nayaki nazo mupepe parce que ce que nous avons pour ça nostalgie que nazo mupepe mikili na koyawa na tamboli muke nazo mupepe mikili et c'est dit bien yango bana poto mboka oyo démarrer vitesse ezali awo za kosaka na kutu te bako se binote na bambolombolo bato motema bato mutuma likundu avandi acha beteli akosa mwasi ne kosoki na kikuno bakanga susu muto oto ofingi Tshisekedi ofingi kamere bakukanga bolo kwango izate bakashonsu ya aner totiango mukubwa pembe peinture blanche tous les cachos ya aner mutu moko azana aner na kachote mokote azana kasho aner bakangi pour une opinion politique azate ata mokote soko ibinde konayo aner akangi benga Chatumba numéro nga yango nezana se wiki Chatumba ndeko na azana kasho na aner na kei na zui kamera na ke kulukaye anere komi makambo ya kukanga pour protéger la souveraineté internationale, sécurité intérieure, conserver ba frontière na biso na ba infiltrer ba contrebande na antifraude contrebande wana toleyo na minute sans pitié. Alors mais ceux qui congolais mutoya ki komeli no masangane na coin a teka ki soso akoko na ye azoki nyongo soso o busika sana ndeko ne azana ner bakangi ye fo basenga ndeko ne na poto o tala bakangi ndeko na ner ngai komande aner sikoyo soko tindi eloko te ezate makamongo fachi asilisi yango bande kozia kosila ozona nzelo na tene place na teme. J'ai les messages qui permis à Joseph Kabila. Car c'est mon azavoisé Nabiso. Na pesa ke mbote chaque jour Joseph Kabila. Ah, Kabange. Oh, Joseph Kabila Kabang. Ah, lobike Fachi yonde mukonzi. Zoma solo, ngai na dirigé 18 ans sans partage. Na komaki na ba limite na ngai puisque na komaki souffler FCC ko sakinga majorité présidentielle na zoko lokaka 15 personnes bongisa Congo. Na zui bangote. Na ko continuer te ko nyoko na bana Congo. Na ndimi Masonanga isili organisation élection pacifique alternance betami awa papa Tshisekedi akoti papa Joseph Kabila abimi akiko vanda na simananga zaka simananga na zobese botsa tongo aroba na poto bako se binote ke o placebo lokola mutu moko asako na za soda du peuple afingi mukonze placebo akanisiki mukonze akokanga tokangi peyeti makamoko ngaka susu bato pona kasho o afinga ki mukonza mboka makamoko izata na Congo lisusu Bishop Kabila zolo bani
Kabila Joseph aki kufandi na mboka na yete afandi na ye bako sibinote ko Kabila za mokonzi ya Kabila a 18 ans aki kufanda na ye andimike mboka Congo ezala kukur sans relais président de la République azali empereur te azali o eza royaume te yake batikere kingai royauté na fanda soki nga na zate zoé aye soki na longwe Janeta makamongo izata comprendre que c'est une république aseli manene mibade asisi akivande na kingakati atikine masolo loko so na fachi motozo sala masolo avec son directeur de cabinet Vital Kamel Wakani ndo na sali porteur de vision boyo kingai na sa porteur de vision ya Vital Kamel Wakani ngi sur le plan mondial alors que tokiti na nenga kisasa po to bongisa mboka oyo congolais azo musala congolais ateka bikedi mais azongi na poko ale afuti courant classe est gratuit en septembre. Nous avons un terrain. Rentrée scolaire, nous avons une école, nous avons un poto, classe est gratuite. Nous avons une classe dans Congo, école primaire. Voilà, Bishop, Congo, ça fait combien de temps vous passez Miki na poto ou Miki na poto? Depuis que Kinshasa, ça fait combien d'années? Yo mi pese là. Congo est manqué au makasi. Ezala mboko oyo makanga lokola mboko izate parce que mboko oyo zana moi vitamine C ya nzambe, unamuki na tongo, moi ebeti vitamine C côté na nzoto otoki. Na poto na kenda to tokaka te poto kana poto foki mambango. Il faut nyoko la nzoto. Mais awa ezaka système yake okonyoko la nzoto te okotoka te mbala moko mo ebimi vitamine C. Yango na seki kosa mboko izanga kingai. Ngana tikaki CCIZ nde na tikaki. Et puis CCIZ Mobutu abanonga pe kufa. Tala Joseph Kabila ye abongisi biso azongisa Kimpeski. Alors hôtel ya Malonga ya Kitoko ezo la fierté ya Congo. Yango nde monimboka ezaki kozanga ngai ndenge ezozanga bana bato ya diaspora kisasa ezaka kozanga bango yango mosusu bakrake bakokite bakomi na bilobela lobilo ya kofinga. Bishop, bien bon arrivé na mboka na biso. Boké tu pas manquer biso ko ya mboka na biso te ndenge nazo sala voyage ni comment pona kende kozwa bandi wana kozwa mutu wana za bandi mutu wana baner na ye sauté no organisation en place c'était parce que azoko ka sika Moïse Katumbi mutu akotie en triomphe Moïse Katumbi yomoko a s'incliner et pas chef de l'état du chef de l'état aux amoko kaka. Il faut tout yakana makolo pour tout ça la mosala to bongisa Congo. Sikoyo bokecho base ko futi 250 € pour na kosala vidéo ya kofinga mokonzi. Sikoyo kolombongo abike mbongo na ngai na kotiango susu au service des nuisances te ya république. Mbongo na ngai ezonga na Congo et ça la mosala kotonga Congo. Et ça la stade ko na saka équipe na ngai TP Mazembe. Na zongiri équipe na ngai TP Mazembe. Na zongiri business na ngai na Congo. Alors makamona bino ya kopesa ka susu combattant $250 par vidéo ya kofinga. Et ça sous-tout, est-ce que comme vous allez chatumba, si on a un soldé bango, li fingi 30 €, li fingi 30 €. Nazo zonga na poto, nazo zonga na poto kalate 30 € li fingi. Na soldé bango, bango kitamukie. Na kitisi bango 30 € te. Sikoyo komuna sikoyo, poko kisama finga 5, poko kisama 50 € et comme ebele. Mbala moko musala ko finga. Et que ça la soldé, mon temps qu'on fait mon na poto sur le chef fédéral et que ça la soldé pour ça na soldé yango. Moïse ça ko pesa 250, ngacha to mo pesa 30. Sikoyo sima lokola bakosa le soldé, sima ngana ko so bango na soke no ko soye, ye mutazo finga batwana na soke no ko soye na memi awa. Atika rotana te, hôtel rotana ebi angoti. Na komena rotana, na ko na rotana, na vendre pas pour un mois na rotana. Et si na longole na rotana na beti parce que no rotana bas ne sala je me za beti je me chaque 5 heures akiti di bomusima na zongisi musani na mbandaka a déserta musana mbandaka azalaka mutu ya afutsaka taxe soki ba mambisi bo utile bambisi na ba boato etelemi afutsi taxe boato etelemi afutsi taxe siko a déserter musana na ye parce que saki na bwende akimi bwende akoma na mbandaka akimi mbandaka afrode bateau akomi na Kisasa afrode avion akomi na poto. Si vous avez une fraude, vous avez poto, vous avez contre musique est confiée parce que tant que vous avez poto, vous avez un musicien, vous avez un papa na papa kulutu, na moi si na bana. Vous avez poto, musique est confiée, et comme vous avez dit Félix. Est-ce que c'est dit Félix pour toi qui est un musicien? Bishop, tout le monde a tout le monde a un objectif, oh arrêtez ma finger, anti ma finger, si la nuit tout le monde. Non, c'est mon finger sous parce que na tiki les fingers 30 €. Si vous avez un ça, 5 mafinga, 150 €. Moi, ça c'est que ça facile, fait mal. Oh yo, le biona. Et que ça très facile. Na poto soko zotala. Bato batika di bato mafinga, batika di bato mi bade. Moko alembi.
moko atikali moko c'est qui est belé poto nyonso bato basako finga bato siko lokola solde basori yango na Moïse Katumbi atiki bango parce que Moïse Katumbi 250 par bafinga siko ngai nazo pesa par le fingi $30 30 euros. Alors siko bakomini batiki na bango mafinga bakomini na posa basonga na Kisasa siko lokola ngai bapisinga mission nazo kende Kisasa na poto nazo nakomi na moi si ngai na moi si na Paris si manakiti Belgique na zui nakomi pa moi si na ye na kabeli moi si na loko na zui nazongisi awa poison na musani na mbandaka na mbandaka na limbongo ya bandaka place na ba pêcheur basangi chef of future tax yango nazo kende ko soye po nazongisa ye ngalo mafingi na poto etikedi muke parce que Moïse Katumbi a soldé bango. Les filles n'a pas de ticket moukier mais et gagner ni tolo ba gagner ni. Ba gagner le côté parce que gagner 250 euros par Moïse Katumbi. Yango zo muto ko sala vidéo kaka ya ko finga aluki mafingi na tongo aluki mafinga na pokwa akokisi moi 1000 moi 1500 à la fin du mois. Afuti ndako parce que ba muto mafinga wana depuis akende poto salate. À salater depuis à Kenda Poto, à salater, il est fatigué, il est épuisé. Alors c'est pour vous dire que il y a une idée pour nazong ici na kata Kisasa, azong na musani na mwende na mbandaka, à Kende kusala musala kuna na mbandaka, musani ya bepêcheur. Est-ce que Torolo ba que nani bokechu arozala mezi aroya Kinshasa robanga azobanga te. Akobanga mutu pe bokokanga yete. Ma finge le kaka trop. Ben bakosala yete, est-ce que Félix Tshisekedi arbique ngana na sa musantu te. Nazali président ya bato bafinga kangai na bato bafinga kangate naza président bato yo tala est-ce que ça la bato basadi mabe na Félix Tshisekedi lokola bato ya muto azol baki naza soldat du peuple akei ba mi Tshisekedi abaki na Genève basadi coupo bobo maye basadi coupo bobo ma Tshisekedi lelo soldat du peuple azota mona mboko yote azosala asali meeting na ye ba pesi caméra ya RTNC na meeting ya ba pesi caméra ya RTNC akepe afingi est-ce que bakangi ete bokecho bayibike muto sebike bokecho zamare dike muto sebike bushka zamare dike bato so bayibi yango bayibike moyi ke tumu zopesa mbongo so moyi ka tumu atiki so nga chato ngo pese $30 tuka $30 tango zo betango na euro etikali 18 euros akokate ko continuer il va chômer alors tango zo chômer na zo zongisa c'est mana na mimi na mbandaka zo mbandaka ya metika mara Kisasa ko Kisasa te parce que Kisasa vous allez bien éduquer ya zamare dike façon na mbandaka quel est l'objectif oyeli na mboka na biso mboka Congo oyeli objectif na principal déjà pour na kombola ka wenze ngai musala ngana na kombola ka wenze na kombola ka toilette nde musala na ko kombola ka wenze koleka bato ba kombola wenze ozolande musala ngana yewa na ye na namuki na tongo desi na bandaki deja yango tongo na lata kazaka na ngai costume bien na cravate na ke wenze na ke lokota matite na pusu nde musala na yeli parce que musala musala mon apoto ça misali c'est misali zoko sana poti yango est-ce que depuis oye ningo moni Congo changé tout les arts ninga Congo changé mentalité bato changea bato congolais pour la première fois depuis 1960 les congolais comme un espoir il y a que mboko izayanga tote kango disusu pour congolais tout ce qui na discours moko ke tote kaka boro yo toka ulambongo depuis na yena tambuli na wenze nyonso na keki ngasani bana chango tote ka boro toka ulambongo yo posa yene parmi ba na seki parmi ya oni tote kanga na kenda na zaka watilipi no asenga na kenda pona ni tote kaka boro toka ulambongo ngako tena na tika na zo mongo na kenda na ko comprendre kenda tote ka siko tokomiko lelo oh bazu biso mboko na barwande faute na biso bino botiki yango siko Rwanda kuna mboka izamuke bakati so bayo kote bazui bokomi ko deleke bazui mboka yango biso boko mboka tozongi baronde bazongi pana bango munenge Kagame tokomi baninga bana poto Kagame azini ya Congolais tane tokomi baninga kale sengo na matanga na biso aye ko le biso ndambe tango na moni na sali klibite na bi oh ndambe merci à reconnaître ya Chichi le père de la démocratie les résistants congolais Besengade Mukongo Nzoko plus populaire de son vivant comme plus populaire quand il était vivant. Il y a un président de la République du monde entier baillé ça sont les soirées de Matanga na Brazzaville ça sont les soirées de Matanga jamais mais ça sont les soirées à la Matanga au moins comme black c'est pour vous dire que mboko isane dengi moko congolais sont comme un espoir que au moins Félix Tshisekedi a ce qu'il en sait
c'est le wana mbuto abandonango abeti makolo abimi na kati ya village ancélé mboka ici mais bishop pour finir Félix Titi na siki na kandate mais ngana siki soutenir Kamere ye Tshisekedi Félix a ce adversaire politique na ko tikite obanga kite na banga nini tokena rubima kama kofinga tokundi bango pe bafinga Kamere ngape na finga Tshisekedi mais tango tokena Nairobi bu pia to sali cash tosali cash tike gagnant ilingoloba Tshisekedi Félix na Vital Kamerhe baseli tike gagnant siko mafinga ya Tshisekedi ekufi mafinga ya Kamere ekufi biso batyonso batsongisa makamere tosoko finga ekufi tokomi tableau 0 siko komi soko osimbi Félix na 10h10 10h11 chato mabini chato bayaka babe soko fingi mokonzi nayi tozana bakonzi mbali tozaka moko bokonzi ya Tshisekedi Félix ya bokonzi ya Nzambe c'est Dieu qui a décidé que tokoma na mokonzi comme on est Félix Tshisekedi bozolanda tokoma na mokonzi comme on est Félix Tshisekedi to bandeli ya 0 Martin Fayulu sangona soda peuple ayibaka elongi ya papa Tshisekedi achene elongi na tolo pour comme député aza député bobenga président député ba nommé député sikoyo azoboye ki député alinga za la président mais tobi ke azamo na mboka muto akoboye musala asala azate muto akoboye musala sonde du peuple asali ezate toyibi kasili musala kitoko tozolinga sa na position parce que mboka oyo ebongi Tshisekedi azana ba opposant Yulu Martin c'était un opposant radical. Bato so bayebi ngai wana za mutunanga. Na dinga za kaka na position so na posana. Soki Tshisekedi dinga akende mupanzi abeti poup totoni signiri, totoni stade, tobeti bububu azoki na molongo. C'est-à-dire que il faut azala. Na ita zawana. Ata ekina matanga te. Promesa te. Matanga mutu soka ite promesa te. Pusi batu mingi pe bakeni matanga wana. Tokobuma yepo na ngote. Promesa te. Mais akeni matanga lutumba. Akiri matanga lutumba basade ko lote ba matanga betiki na kisasa mibali mobiba na ya liolo akiri pe matanga liolo ba benga ki ete est-ce que pesa ki invitation mais soka ki matanga liolo akiri matanga lutumba place ba invitaki mutute aboyi ko ina matanga ya père idéologique alors azana problème motema mais biso to dimbisa ki déjà to dimbisi matanga lutumba okei ba betu maboko. Est-ce que invité qui est matanga diolo babeto moko invité qui est comment matanga tu as peur idéologique au niveau de une invitation est-ce que matanga peut être une invitation mais qui te pone ah kende ko tuna qui te pone ni mais il y a yolo kende ko pone ni il y a lutumba kende ko pone ni il y a peur idéologique aboyi ko kende c'est pour ça un problème il y a on est to limité déjà tobi asamo na mboka promesate les lensa c'est là va famille to ko bongisa na kata ndako promesate to continue ko sala musala voilà bishop to comme le monsieur na souka to cité déjà moi message pour na ba combattant au tiki na poto ba boketchuk moi message mo ko pesa moi atika a craquer na ibika craquer et ça craquage a moni je passe ça parce que to pour biso to pouvoir pour 20 ans kanga makamona je biso tu sais qu'il y a ko sala deux fois caméra ko sala deux fois 20 ans il y a tata wana sana 54 ans plus de 20 ans ça fait combien 74 ans a ko sala a comme le papa Kengo mais Pépé Congo a ça na parce que papa Kengo a comme na âge wana mais ça na pouvoir mais il 74 ans il y a galère pour ça ko opposition ko kate ba ko moko moko akufina ndako pour à cette crise cardiaque na ke ko so bembe na ça na posa na ke ko so bembe na kilité mais il est là avant puisque ebembe ko coûter cher oh il faut ça la ko la papa Tshisekedi mugongo koba bishop ba Holanda biso ba monique et lobelozo lobela o le roi oyeli poste mo déjà ba pesio déjà yango zo lobela makasi mais poste na sana ngo ya kolobo eza poste munene natanga na classe nga natangi makamo na classe j'ai fait la communicologie natanga na classe za mutu teke comme ça natanga na classe na bandiko bango na poto yango na kubeti nango na soloba c'est musala poste yango boso yokene butu sokoloba uyo bako bandinga na soloba nga na zo bako de kamende na zo bako de kamende tala siko trampoana mais na leki voilà toshite na biso ici merci na binonyo sur ma vision bata vision plus bon biso mon sponsor Maman Elisa Pedro Monobank à la prochaine.